koloba na mowei te mpamba te azali deja okoka wayo kasi topusani kolakisa ete azalaki na libota azalaki na famille oyo ezali biso nzambe tika contrôle na yo ezalaka na tombe oyo esprit nyonso ya mabe oyo elataka ekotaka kati na tombe ezala kati na esika oyo tika nyonso oyo ekoleka awa eleka na se ya kombo na yo na kombo kitoko ya Yesu Kristo lolenge oyaki na biso lolenge okozonga na biso na kombo na yo nde tolobi gloire et louange à toi Seigneur. Amen. David Kambala, tapis rouge, victoire champion, nouveau-né, Tata Mobimba, Tosiki Tomina, mwana materne na doublaka te, Ringisi Mabuanga, business en bongo. Nous te sommes tous reconnaissants. Nous sommes salués pour l'avancement de notre culture congolaise. Tapis rouge. Biso famille na yo. Nous allons rendre encore notre deuxième hommage. Que ton âme repose toujours en paix. Pardon, j'espère que papa laisse à déposer. Nous sommes là, c'est pas pour rendre visite de Onabiso. C'est officiellement que les artistes viennent déballer, pour dévoiler Pierre Tombal pour le Bassali en honneur de Konabango d'Adili du Kambala. Donc, c'est un motif Yangoana. J'espère que les amis ont des bouquets de fleurs. Mais là, officiellement, Papa Nabiso, Nabiso Dadi di Kambala, artiste, là tu es lamba ya sika, ndenge piro alobaki. Donc pour rendre sika na yo soka digne de vous. Voilà, et tout dit na ba artistique na pour moi c'est un artiste qui est ici. Maintenant officiellement, bandeko oyo ba ina fleur de fleurs, bouquet de fleurs ensemble. Bakoyi ko défiler, ko déposer, ba baza na ngote, on peut s'incliner pour rendre hommage. Là c'est Sondiata. Ben, Papa Oxy, on va signaler quand même Papa Takala, Papa Johnny, si vous avez un mot, vous pouvez aussi le faire, parce qu'on est accompagné avec des grands, c'est important pour nous. David Kambala, vraiment, soki bilo lamuki omona oyeba ndenge baartiste baleki na yo oyo batondi awa ya basi mibale oyo balingaka yo na karaktere na yo na ndenge ozalaki na bango na malamu na yo na mabe na yo etala ndenge oyo kutu baye moke me basali oyo bakoki kosala mpo na yo vraimen soki omonaka nayebi te soki olamuka otala eloko bango basali. Lelo eza journée moko mpo na ngai namoni eza journée tokolela te eza journée moko ndenge yo moko loba toki etana kapela tolie ngulu ya likolo ya zolo to ngula mopanzi dadi emeli mwa moko ekabute bango bazokoka te mitema na bango balela kaka eza journée moko mpena tokolela. Merci mingi. Repose-toi en paix. Les enfants sont là. Les enfants sont là. Je vais vous demander une possibilité parce que il faut vraiment que Batika fleur na bango. Approchez les yaya. Approchez les yaya. Venez. Parce que le bango espace ici, les enfants vont être là.
La papa va le dire. Il n'y a pas la relation entre le mort et le vivant. Mais nous le savons que ma œuvre, il y a papa Dadi Dikambala, et tout ça, la case est toujours vivant. Et tu as dit que papa Dadi Azalaki international pour dire que Mokimbo Belinga Kemi. Peut-être pour terminer la dernière phrase, nous sommes là parce que Tokani Tolobi, vous allez être très cher pour Nabiso. Pour dire que la toujours gravé dans le thème Nabiso, pour le faire au Kamini. Cet acte, les alliés actes, il y a que nous alliés ensemble. Il y a dit nous t'aimons tellement. Ta famille biologique, ta famille artistique, nous t'aimons tellement. Peut-être vous allez difficile pour na biso, mais naïbi que pour vous allez na biso. On va faire un geste pour notre frère. Donc juste, on dit bravo l'artiste, tout s'applaudit et puis ok. On y va? Bravo l'artiste.